Bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baza na difficulté epai ya bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini et tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Otalela moto eza mabe otaleli moto akokufa olaleli nzete kokwea tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota bapasi nanga nayebisa moto te ata na bampiaka nakota bonganga te bipepe mbonge na simba kaka kondima ayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali Pinzoli nanga un jour akopangu sango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akoka sango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai Voilà, je pense que bozola na biso tozalaki bongo pa mama bébé to uti kuna malembe toye awa et pa mama biso asalaka kwanga toza bongo na mosena nzambe pasteur Herbi na cadre kaka ya ba geste ya bon cœur boyebi ndenge ezalaka kaka yande mwa kantie mama tokuti mama pe azosala kwanga na ye nga kantie eza kwanga bazotokisa na banda kolia déjà kwanga na euro mais azana konyema oyo azosala partout babengaka wani o na opompe nani ozo pomper na opompe après ko pomper bo après pomper na otena saki sima na lobi na olamba lobi kolamba lobi amba tutaka mona be muso ba tutaka bo te moi ba teki manda tuta mais so tuta te so ba konto tuta to balaka na moto to na bassin to sangisa ale to bandu okanga de mama zo pomper kwanga il comme dans étape ya ko pomper bato Bouliaka kwanga tamsu boyebi te ba pompaka nanu. Maman, je pense que toko tekanjo moi mke mais oui pasteur Herbi non? Oui bien. Na cadre ka ba vidéo to sala vidéo mo bosaki na inde ko mo ba monaki akanisa kiyo. Tu nkole na kalate. Ndeza boji kankole. Non ti nkole. Kosomba kwa soma na nkole. Kosomba bloko na nkole. Sone ti boy eza saki oyo? Saki. Kosomba saki combien? So e mati. To kena to somba kango do dépense na saka ne pesaka ba 65 000 et ba 55 000 na transport na kati mais ce qu'on est mati to sal bongo teki ozo pe bénéfice malonga o kanze bénéfice fixe zala to kanze ma kanisa ozo ka yango yango zolia na bana na ba futi pendako te ndako na vanda epandi na ne sika ovanda te ndi nda camarade zo anto vanda camarade et on a vendu avec yo na vendu OK yo papa ti kona bana boni bana 4 bana 4 boko la bana kana msala kwanga o boko kana kwanga oka OK ba ko nani Maman Blandine Maman Blandine je pense que to umelate et to bande kuna to ye awa bon to kenda côté mususu les gens bande ko bakanta ki mkili ya poto ndeko moko akanta ki mama oyo atalaka kwanga
toye pe to kuche ozo niema ah ozo sa nini to ozo pomper ah na buse na biko niema mais ko pomper pe zaka ko niema te konyema ndeso bandiko ngo bandiko kanga wande konyema ono zo niema bopo ozo forme ko kanga ah soki obandiko balulande neti lobi okonyema lobi kasi namona bochepe na saki ndeso no tena saki ucha saki sona longola funa tena saki kuna zo mwa lamba ana nyemi na tena moto na lamde chifufu na kitisi na basi na nyemi nzo ko boso ba voli na makasa poza na déjà te na somba lobi na tongo merci les lobes toye les lobes nyema te les lobes pompaka so eze ba nyema ki déjà tento kena kwang pasteur Bi je vais remettre entre vos mains donc de choses bouger. Merci Père Rabi. Je crois que nous avons des années presque 10 que dans le coup, ça la geste ils ont juste à bonne volonté, à bonne foi. Et c'est là que le Banzam de Corinthien Jacques chapitre 1er verset 27 que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Maman mbongo bandeko bapambolio po esungayo et sungayo sala musana osalaka et pambola yo de même que bandeko ampe bapesi bapambola. Donc ba pesi yo to déclarer ko la mbongo bandeko bapesi bazala béni pe ofungwama e ko ngama ka te na kwanga te parfois nzamba memo pe na dimension sous par la grâce de Dieu. Bandeko babongisa ki yango yo na ordre ya présent na biso ya fondation Rabi Mavinga pe na nzela les cris des orphelins de veuves oyo ndeko abongisa ki yango par la grâce de Dieu. On est apona yo. Nzambe apambola bango na vina bango batika koka pe lisusu te nde ba suminga ivevi nzambe pa bosa na bango te génération bana na bango lipambolela nda bango passe musika na bango na kombo na Yesu. Voilà, merci maman, je pense que vous avez suivi ça. Parfois ça fait très mal mais tout aussi peut mesani nzamba zo sunga et kokutana ba veuve kokutana ba orphelin ba démunis ba to ba en difficulté makasi et Dieu est grand izo sunga vraiment ba geste to ça là izo sunga voyez maman bien ça bana 4 maman batangaka ni balé batangaka ba o misoko ba poussani mo mukie na na possibilité so ko tangisa bango bande ba yekola musala. OK donc mi balé batangaka mikie wa ba yaya ba yekola musala so nzamba sungi et bakobima batu par rapport à musala bazo ko les amala mingi. Pasteur Bi cette fois-ci tout comment suka lisona biso lelo très prochainement on va encore faire d'autres cours si ata so bande ko mususu et puis ba maman ce possibilité za to andozonga to la nelaka évolution sur les atoté les amala mingi. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire par rapport à cette visite? Je crois que pas maman qu'on a to bag moi mingi autour le baka que bandu le bi ozo sala malama continue au sala malama ou pas au sala mabe continue au sala mabe mais le foot il y a ozo sala mabe a ozwango il faut tu peux ozo sala malama ozala apôtre pas ozo babonde ko sala malama nani empêcher au sala malama ndeko maman ndeko papa o soutenaka ba émission lokola boy nzamba ozanga te ko sala grâce ozanga te ko sala ngolo ko soutenir ba orphelin ba veuve lokola boy maman papa yo banzambe ko sate yesu masana nazareth na bomo nzamba pambo la fondation Rabi Mavinga na ba art lokola ya boye na misala lokola nzamba pambo les cris des orphelins de veuve apambo l'association de la foi en Christ je crois on a kolo bezaka li pambo li pa bomo ya bandeko na nzamba bata bazala na vie moulai je pense c'est ça. Merci beaucoup, je pense que l'homme de Dieu a tout dit. On ne va pas ajouter quelque chose. Quant à moi, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi. Je pense au pasteur Kossi, en ce moment, il a une mission. Comme trop mission. Nous avons un confinement, il y a une mission. Bon, il y a un salancolo, mais il y a un examen, il y a un donc, tout ça a choisi. Merci à vous, merci à Papa Michel depuis les États-Unis, merci à Maman d'aide de la foi, là je pense aux associations des amis de la foi, l'association de la foi en Christ, et je pense à tous nos amis vraiment. N'hésitez pas à faire geste à Malam ou à Mingi. Je vous remercie, merci Coco Dema, merci Raes Kangi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Omona.
Il faut la langue comment il y a agence là-bas. Comment ça y est? Comment ça y est? Comment on dit? Tu m'en passes. Tu m'en passes, voilà. Qui Congo? Na lingala tu m'en passes, là, tu m'en passes. Ah! Oh! Donc, je sais où tu m'en passes. Mon thème à passe. Nous avons moi ben c'est la tension, et ben c'est le thème, la cardiaque. Tu connais ma bague. C'est ça ma bague. Ça va beaucoup de pardon. Ah, je suis un petit peu passé, tu passes vraiment que mon thème à passe. Mon thème à passe. Ah, nous sommes là. Combien de mois? 9 mois. 9 mois. Vous voulez pas que moi ça fasse 6 mois de bonne vie de été. Comment ça va? Bon, bâtiment de l'eau on est dit pour la fête en décembre. Allez, va d'abord là ton cas. Bah on est en vacances. On est en vacances en septembre. La vacances en septembre. Tu m'as passé. Ça tombe bien. Au moins dans mon petit A. Marie m'a séparé. Agence c'est à la carte. Pourquoi agence? Ndenge ngana ya kala bakoli na ndako. Nous avons place mususu te. Awa na FB International Business. Agence assure. FB International Business. Nazo bisa. Eloko kubunga te. Nyonso ekoma 1 mois ya pamba. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Oh, bien na bébé c'est tout manager suwana na pas tout numéro 10. Ah, na pas tout numéro 10 kuna. Si ba singa na kimeli, nzoka ba agence ezawana kuti labi. L'agence de bidon na FB Business. Et pas juste ma scène. Ah, on a bidon ko tozana yawa. Maringa septande. Maringa septande c'est là je explique. Allô? Papa Justin Mouli. Papa Justin Mouli. Maringa septande. FB International. Na Kasavubu, on est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. Kuna tina kabilo combien de mois? C'est n'importe quoi. C'est Abouni. Abouni, na téléphone est bouki kuna. Na téléphone est Abouni. Na téléphone est Abouni, na Abouni. Ah, n'avons pas son numéro. N'avons pas son numéro. Ah, on a fait ce numéro pour appeler Ngambala Moko Batinelo Bilo. Comment j'étais à Nini? On va pas que ça trouve ici si tu es quand il faut là là, qui est de quoi faire? Combien de mois? 1 mois. Ah, na FB International Business Bleu et Bungate. On va pas voiture bazana. Na moni. Leader, biloko on est coquille. Coquille, misa c'est coquille. Hein? Misa tu non c'est coquille nango déjà. Banga sili. On m'a dit que ah, ça fait pas maman banga te hein. Ya mabanga ta bena pinya. TV na ba o ça va déjà. FB Business International. Boa mystique ya. Depuis na bota mbali boso na so koli na agence. Mbali boso ba agence na kenda baga na baga. Baga na baga. Mogu na toboleli. Merci Seigneur, Seigneur merci. Pour le sambo na nzambe na merci pour le kotikala te. Yahweh merci. Awa na FB International Business. Biloko ekomaka pe tozwaka. Ekomaka pe tozwaka. Kolo na ngai okondisaka mitema ya bana bitike bakufela babotio ozongisaka esengo na mitema na bango yango esengwa libota kolo na ngai okamolaka mabota ata baoyo basolela lelo oyaka kota osapezoli na bango
sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Zambako sakate yawe Wana la moto te ya Sors vite Zona bidona keto kamai Bakenda bakufa natikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili yango delikama Bakenda bakufa natikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili yango delikama Wale 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 Ezalaki te posa motema nanga Ezalaki te pe na makanisi nanga Mwana nini yango akosepela Atikala ye moko na mokili Aboti bakende treto Nakoma komona pasie Aye Affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te Nani akondolotenga Na bolenge na se retrouva na balabala Se pona kozanga baboti Ne bandeli ya pasi nanga Bakenda bakufa natikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili yango delikama Bakenda bakufa natikala na susi na motema Kozanga babotio na mokili yango delikama La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo e komi mbongwana. Basi Mawe silina mitema ya bato na mokili pona ninyo Kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka Orphelin ya komi ndoki poigneko Eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri Tona sala lisumu pona kofela baboti ngaye Pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na dolero yo mama Bakenda bakufa natikala na susi na motema nanga Kozanga babotio na mokili yango delikama Bakenda bakufa natikala na susi na motema yanga Kozanga babotio na mokili yango delikama Bakenda baboti natikala na susi na motema Kozanga bino na mokili ya delikama Bakenda bakufa natikala na susi na mokili Kozanga baboti na mokili ya delikama Matongi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masia Nazareth trésor précieux nanga Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you.
bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango